Alléluia. Amen. Amen. Zambé a pambolayo et Zambé a salayo ngolu. Na bileko nyoso loleza kufungwa mapona bomo inayo. Batu mususu bakomelinga batulinga papa. Est-ce que mikolo nyoso to samelaka? Zambé ayoka kabiso te. Ndena ya nolaki bango mikolo nyoso Yesu abotamaki na mabele te malgré tout ba promesse. Yesu abotamaki mukolo moko. Et bato nyoso basamelaki nzamba ya nolaki bango mukolo moko. Na loya losa. Sauf qu'aux autres, il irresponsable. En 2024, au Goya Kolobanangai, pasteur, n'a sabé la caméra, il n'a pas de temps pour la tête. Au Goya Babongisa qui pour nous habillano, au salaki prêté. La Bible tout tangaka, n'a eu le cola mosakoli. Zambé ayandola kabati, mikolonio sauté. Prophétie et zalaka chaque jour. Donc, n'a pas de diga, n'a pas de prophétiser. Non, période où Zambali veut prophétiser. Période où ça va passer biso maloba, nous pouvons prophétiser. Bolamo et ça la camicolonio sauté. Et c'est qui ça belaki abigaki mukolomoko. Israël bazalaki na boumbu abimaki mukolomoko. Batu bazalaki en attente à Christ abotamaki mukolomoko. Donc on peut comprendre que Nzambe abongisaka ba moment biso lokola basakol différence na de ces années. Nazuri ba période de Zabara avantage ya bwana nzamba kolobela ngai ana préparer yo obanda na bayo ti lelo osalaka négligent ba presque mibale bato bakela ki bato mbola misa pesa moninga mbote loba mosakola lobi na kombo na Yesu biyano na yo ezali zala pena na assurance pesa mbote solola na moninga. Alléluia. Zamba pamona. Les gens maintenant na biso ça basé na humilité. Mais le sang on a biso pe tozo fongola bona lolenge wana. Na humilité maintenant na biso thème na biso principal. Mais eloko ba liboso ko concevoir pour le moment les échecs passés. Comment kango na cœur na yo et les bisotés. Mais échecs passés tozo benga bondengeni. Mbalebele na bondela na banzambo ici la kati. Siku to limito kota na matondo na lembi pour la kosambela pour na senga banzambe ni na soka na gabi ya note. Non, na kosambela. Na bondela pour na libala nanga na zwa kimia te, na zwa libala te. Na bondela ka pour na momeko nanga, pour na bola mosongolo na zozwa kote. Ya wane kwa fedri na ite, bili ba limito kila. Na kokila te. Souvent ba tebeli, on ba coupe les abikolo. On va ouvrir l'expérience à l'osa. Pas si n'a pas reçu des oumela. Et l'embisaka bango kokila pe kosamela. Okolo bali to mataje, to mata lukeke. To sa soka kanisi malili wana na milongo ya béché kazana ngo à se déconnecter. Soka c'est faux. Ndenge masuko na biso etondaka efuti biso. Ndenge bolamo etondaka efuti biso. Losango ya bato etondaka na kopo. Ndamoni mokolo moko nzamba kitala binini na yoki kolele ya bana nanga balela mokolo wana non balela ko badakala ndi psalmiste wana na Psaume 88 tutanga ki dernièrement bi makolo na lembi pona kokila. Deuxième des choses qu'on répétait l'erreur qui passait. Donc on se comprend que na choix qui na vie nanga pona salaki na oy malgré tout ce samedi, on se multiplier les erreurs. On se côté. Qu'on multiplie les erreurs, on répétait à côté. L'erreur est passée. Troisième des choses. Et là, on y c'est ça la honte nayo, il faut otika bona sima. Plus ça la biloko c'est ça la solide na biso. Il y a tout ça la identité songolo. Tout ça la réalité songolo. On nous son problème pour la échec. Mais ça a quelque chose qui est collé sur ça contre la mission. Il faut la façon de la pousser. Il faut la peut-être pratique dans le domaine de l'ouane. Il faut la tika mosima.
fona longolango fona zalaka l'esprit critique nde babengi yo motu basala na mokolo no apa bandeke bantilope balion basala bango na bipiku me yo nzambe asala yo na mokolo na yo apa asala yo na lolenge na yo okanisaka asala yo na elilingi na yo zalaka l'esprit critique nini ezosala nazwa te mpo nini nazodemire l'échec nini na nini nakikwa ménager tout autour na ngai sala yango kolingaka te échec elobisa yo résistance epeso forme moko nakoloba lisusu te nakolia lisusu te nakosambela lisusu te nakosala suku te pourquoi po quelque part porte moko ezokangamelanga non tikala sele ba disposition na yo ana wana mokolo wana Zakari baya kokuta ye na ange no na kata sanctuaire za Bible le dit bakomi makoko mamoto monaki abade kozela mbota ma Yesu asalaki kaka seta na mobali na ye mobali akufa atikalaki pa na tembe asambelaka atondaki nzambe mokolo baya kobulisa Yesu tala age wana koma mpaka tala age mokolo Yesu ayaki Alléluia. Ozali. Tozofungola mayenga ni na biso na losa. Nzambe asala yo ngolu. Tolobaki lelo tokosambela nzambe lokola notre Père. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10. Matthieu chapitre 7 verset 7 à 12. Moutaï. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10. Pour la prière na biso. Zambé asalo grâce, zala responsable. Sambela le baotalo bamonyo pindo sambela. Namoni papa moko azolia, moi sina télé na mopanza tali ali. Ozolia tinamba mbang, c'est pour ça qu'il en zala. Donc na moi sina comprendre que ndazolia bien. Sambela bunga ka kozala tepelo. Concentration est nécessaire na prière na yo nyoso. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez. Notre Père qui est aux cieux. Papa na biso ozala likolo. Alléluia. Ozala kana papa na lola. Il faut sambela kaye osenga kaye tika nzambe asala yo bola tika nzambe avisite yo soko zana kosa bien epai na nzambe zokisaka ameno amalamu wana. Est-ce qu'on comprend de bien dans le bagoka pour l'intérêt na yo tika nzamba ya lola yo beta molelo wana ya songi alors fanda de sambela. Alléluia toke motani. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aletala mosali na nzambe. Nene azosala losambo. Mwana na nzambe. Avant la disposition ni, avant la disposition à petitesse. Lokola mwana. Losambo. Soko côté spirituellement, et ça kaka moto aza humble. Moto aza na humilité. Moto azo comprendre position na yeba ina papa. Les amis, papa nanga azana likolo, kombo na yo, et nous maman. Les raisons de ma kende, pour causer na yo, et donc, azana se ya humilité totale. Aza ko accepter règne ensemble, nabi ya no na ye nyoso. Mokano ne salama, kuna na likolo tina mabele, faut sigila bosiko. Yiko tuzo samela. Zabela na mokano na ye, akoye bakende akopesa yo kusala na vie mais akopesa yo na matalité iyo tellement sommet la règne ensemble peut sommet la volonté na ye sala na humilité ya ko accepter go eloko nzamba zolinga na bomo ina yo na se ya humilité Christ ayeba ko accepter kufa nene kolosu lila tolo ba mokado ne ya esala manalo pe na mabele donc humilité totale. À ça plus, il y a quoi accepter mon conseil
na mulai pe na mukuse nango mokano na ye na mobimba nango nyonso ye lokola mwana lelo beleli règne ya nzambe okozala na pensée échec lisusu te ngai lokola mwana donc nazo croire na victoire nazo croire na autorité wana nazo talela lisusu bondoki te biloko ezofaire souffrir ngai nazo tala kaka sikoyo nzambe moko pour le moment lelo ebi mokano règne ne ya donc tout autour na ngai demo ndoki réalité ko epekisaka ngai nazwa ezofonctionne lisusu te ngai lokola mwana fona croire na biloko wana nyonso. Matthieu chapitre 7 verset 7 à 12. Matthieu chapitre 7 verset 7 à 12. Demandez et l'on vous donnera. Senga bakopesa. Cherchez et vous trouverez. Luka yokumona. Frappez et l'on vous ouvrira. Les trois marteaux. Beta bakofongolela yo. Car quiconque demande reçoit. Mutu nyos omoni awa yemoko Yesu. Oba apôtre te. Mais Jésus-Christ est dans classé foi na biso. Tout d'abord na kosenga règle na ye. Tout comprendre ye. Azana tout ça la limité, tout ça la haine. Tout accepter volonté nzambe na bongo na biso. Le biso ça la losa. Pour nzambe ayano la biso kaka ndenge biso zela te. Mais quand la biso c'est le volonté na ye. Pour na bola et c'est que la biso doit accepter siko yako. Moto azosambela ataka tuedika na badokite. Ataka elike les chèques était pourquoi avec la carrière nzambe tout autour na ye. Rien nzambe les rezali capacité nyonso ya Satan ezali ni et sans effet. Alléluia. Si quoi nous dit awa tosenga bakopesa biso. Toluka pokozwa. Tometa et kofonga bela biso. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Nani parmi nous akopesa pa na mwana na ye lipa ibanga soka sengi lipa. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Iloko mabe apese penza nyoka nisika lipa alobi bino bato na mokili asouligner yango alobi si donc soki bino bozama bozama méchant vous savez donner des bonnes bopesa biloko malamu epai ya bana na bino à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux telema beta molio ya victoire papa na yo na likolo akopesa yo bana na nzambe moyenya kosi biso mingi alikolakisa biso kende nzambe alola yandolaka te non c'est faux nzambe ayandolaka nzambe ayandolaka na bapeso na biso nyonso nalingi na esite fwa na yo sambela nzambe baprincipe toyokanaki boso na beshek silence nzambe eza kotika kokongo te repare na eloko nyonso ezali ordre na yo korepete na erreur di passé te depuis kokosala batournir batournir na même échec na même coureur na lolenge moko mula na mula ozozwa te mpo na qualité moko bonzambe azo andimeli masiya lokola mokonzi mpe mobikisi potema alati kazaka wana pourkoi biso nyonso tokomi bana soki olingi kozala mwana te ondima te ondimi seigneur jésus-christ c'est donc comme chauffeur ndenge tozangaka na Jean chapitre 1 baoyo nyonso bandimaki bakoma bana na nzambe ya makila ya mosuni te mi ya molimo alors ndenge tokomi bana na kanisa tokolanda yango malamu humilité yango nde elandaka biso grand na royaume de ciel yango etikaka espace to dépendre epai na nzambe yango etikaka espace nzambe ayalola biso bana na nzambe mona moto omonaka na biblia oyo bible ekomeli biso eza important na ngonga nango bonzambe eza sélection ya bakombo humilité amour pardon grâce nyonso eza option ya vie chrétienne mais tokoya kocomprendre te na option nyonso eza na option principale lenge alobi na ndenge automatiquement humilité na tizone yawe kopermettre nga na accepter pleinement
mutu nyonso andimelaka yesu lokola mokonzi mpe mobikisi ayaka kaka ndenge azali. Transformation ezalaka mbala moko te par rapport à construction na biso. Peut-être ndenge yesu yango tobanda koyekola sikoyo azalaka ndenge nini alingaka ndenge nini tokoti na liloba na ye malembe nde tozograndir. Mais eloko ekopermettre biso tograndir nzambe accepte biso humilité. Ezi loko epesaka eloko nyonso eza kati na biso forme. Epesaka foi forme, epesaka amour na biso forme, epesaka efficacité na biso service na biso forme. Humilité oyo le tozokota na profondeur na kanisa tokocomprendre. Matthieu chapitre 18 yango na grandeur na biso na bokonzi na likolo verset 1 à 5. Humilité bana na nzala bana lebo bana bato baza lolendo bato baza lolendo sikoyo biso na bao bazotala biso na tv na bino bato tozokamba tobeka bino base mwana moko abi papa okoma osundola biso oyebaka biso toza base. Oui, est-ce que nga na boya base bino kozaba base siko base eza nani? Base eza mwana nyonso azodosa. Base eza naoka yo mtu ofandaka wa te me mwana ndaka biso na tv tomona ye te soki atosaka na ye alleluya aza mpe base. Base eza biloko esimbi biso te yo kaka no na ndaka nzambe tona moninga nde soki yo tosimba bapaster yo eza na base ya bapaster yo mpona ndememe wakamsofu natala mpe namona mpe clair te biloko sezaka visible makanda kotalaka eza nango ofu kozaka no base te. Bana na nzambe yoka mosali na nzambe oyawa mpona bapromese oyoka sango moko sikolelo ye oloprofite na humilité basali na nzambe ye pa ile komi jouer papa basala na eloko te paster akolobaka akoyi le na koexplike papa akoyokela nde kaka ngai. Oui, ça c'est moi, mais c'est lui qui est dans les cieux, notre Père. Ayokelo te mais oui dans son toka basali na nzambe tozolala mabolongo na biso ezokauka. Baréponse tante koya na poussière ndako pourquoi qualité oyo nalingi lelo ozobimisa makolo na porte nalingi lelo ozolanda ngai qualité oyo ilata nzoto soki otiaki yango kate kobanda lelo osala nini otia yango kate ozali tokei motangi. Matthieu chapitre 18 verset 1 à 5. Matthieu chapitre 18 verset 1 à 5. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Nani amunene mukonzi na bokonzi na likolo. Soki bazotuna mpona bokonzi na likolo proprement batunaki disposition na bango epe na Yesu ndenge bango baza badisciple. Jésus ayant appelé un petit enfant, Yesu azwi mwana moke, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Lola soko kokota mote, poko biloko mabele nani yango pesa. Pour lola ebalana na biloko mabele. Nzambe ndako wela kabiso litema accepter biso. Ça biso faveur pour na lola. Petite soana, c'est ça l'humilité. Alinge conseiller bango, faut pas ça la badaboli dit ça. Vous avez la vision, il y a vos consités, il y a vos les pénétrer, mais vous avez la bâtisse, n'est pas qui moi n'a moqué. Vous avez moqué, et ça c'est moi, il y a l'innocence, c'était. Pour la calabise, vous avez côté, vous avez moqué, moi, le cadeau métier, à l'île, ça n'a pas la logo, moi, le cadeau signé, moi, le sacré, moi, le kéboy, au signé, il y a maintenant, il y a des jours, on a bagot. Maman, kokota bitumba bana tete lukuta yana sens wana te. Mais sans so bazo na kolobi la biso qualité na biso. Tout ça na lokola bana oyo. Elilo tsani mwana moke. Ayo kaka papa.
mwana mokeza loka mwana mokelo kwa soko bete bale mikolo bazongisaka obete wa kozongisa osakali ya suyo soka kokyo ta loko kilo mapa balo amike bozomona donc liyo na liyo evangeliste yo motangi o reformer foi na yo na liloboyi otana nikeba kipara ngo makabote te na sens wana oui mais na sens oyo ya libale ki mwana moko azonga na biso tokoma ye adepandaka kaka na papa na ye animaka kaka papa na lobi animaka kaka na oyo papa na ye alobi avivaka kaka au dépend de ses parents mwana akoke bomoni na kati akokokende kosala te akoka kolia te akoka kokola te soki lisumu ya papa na ye te na bilei azopesa ye ademi mwana akoke po biso tozala lokola bango todépendre kaka na nzambe todépendre kaka na liloba na nzambe tokola kaka na lieu maternel oyo ezali pire moto azali humble moto ondimaka liloba na nzambe moto azipaka selo nzambe soki oza humble te okoka konvivre selo bien te epai esheka bato esimbami bana na nzambe ndenge basala lolendo okomoni na korali na bango okomoni na groupe na bango okomoni na tempelo awa orgueil baninga balobi tokogene ye azoderaki fo baninga enga nogene na kati enga kogene wana ndenge eza boye nzambe mpena mokonzi ya bato nyonso na likolo mpena azotala ye na ndenge azotengamisa monoko nzambe azotala ye elongi tozwaka ndeko bato babanda koreklame liyano avant meme yesu abotana bakonaka nde kogene eloko nini tozwa soki omonaka noye te eloko nini kokilela bapeple ya nzambe babanda koyimayima avant yo nanga tobotama avant meme yesu abotana nde yesu alobi na biso lelo yo nanga tokoma lokola bana mike bana mike baza na ni pouvoir baza na ni stati badepandaka entièrement na baboti na bango mais orgueil ezopesa biso stati tala age onga nakomi nango nga nde naza bo na évangéliste nga nde naza bo biso batosoutenaka église oyo donc naza te na stati moko boye mais humilité elongolaka biso bastati wana nyonso moto azovivre azotala stati na ye te tokotina mwana nanga moko amemi biloko ebele nesi soki biloko mosuku okomema ngo te pesa na memela ye papa te papa kati okokufa te na butu tozali mutuka ekufi nanyemeli biloko olingi te kende kasi tambola nabengi bakelolo yaya omema bilo akaribila oyo mpo ye mpeningaka memango akokane te mais na cadre ya humilité na ye amona po amemisanga eloko donc eza impossible ngai sikoyo lokola tata nzambe moyena mema eloko eza te kapi na vili nanga na okende sikoyo tata nzambe tala bapake yoka gloire yekolesokaki akiti natalinga na bite pesa na mema oya okufa pamba na nzela baresi bozopesa ngai eleki mingi yibuka mekipe na comprendre ke moya pesa moya continuer eza te ngai nazongo mpo naza nani mpo naza humble natali qualité nete likola mwana natali stati na ngai te likola papa nasali nini na mibuki na jeu yango lokola moninga na ye nasala nini nasunga ye nainakulo papa l'humilité kozala papa eza te kende yo prese humilité na yo kozala responsable eza différent na humilité responsable nyonso azanga humilité asalaka baravage na station bapesi ye mama na kati ya ndako na yo humilité eza kaskete abana na nzambe nyonso ozala mwasi ozala mobali ozala pasteur ozala disciple ozala évangéliste ozala protocole ezala oyesika komekitisa il est nécessaire epai na biso pourquoi humilité eza symbole ya grandeur même na yo humilité
Et ça, c'est symbole, il y a grandeur. Partout, même la vie actuelle. Pour nous faire ma cabine, tout ça grand, c'est mieux. Quand les dollars entrent, il y a une humilité. L'anda protocolaire, pas à son peso. Yoka makambo basali na nzambe bazoloba nazota la bino balebele a oyoki mwa loa moko domimisi mwa likambo moko domimisi ozo budango mais satana lo la kanga yo mbongo badoka famille bino baloka yo la likambo moko bo okoka budango te okoma humble kuto koma opronango okusonengeza una famille na biso makambo satana so sali na biso to sanosi ya kwa tripango ya kotika na sore wana. Mais quand on va sur le musée de Kotonga, tous ceux qui crient le tanton, n'a pas eu le point de qu'on va dire et pas y d'ailleurs. Et ça me dit en mode, le bané humilité, le bané humilité. Alléluia. Le bas humilité, qu'est-ce que c'est le bas humilité? Luc chapitre 9, verset 37 à 48. Humilité. Et précédant la gloire. Contrairement à l'orgueil. Et les maca soni. Humilité et précédant la gloire. Luc 9, 37 à 48. Et puis chapitre 5 à 6. Luc chapitre 1, verset 1 à 10. Tukutanga te yo utanga nanda. Tanga ko komango même pete le pour asa la recruter. Ba prêter boîte na bango. Miracle ya ni nene sana na boîte na bango. Et quand c'est pete l'eau. Alors nous dit que ne yesu nenga tiki ba boîte nous se que ils doit danger. Puis ali kwa kina mabiri, ali mon konzi. Le roi peninangai na kokati na akuta masu. Ya kozapele na yo ne yesu a recruté ya l'humilité à partir de maintenant pour tika ni ba péché ya ba misité beaucoup ba péché ya ba azul ici et puis na yesu pourquoi l'humilité avant même à kota na mosala aso comprendre que ne akokate kozapele na yesu bana nazar yo ni équipe de na maso mais si ça sur les sous-wapi à chaque police pour les créer. Comment on a le yokoka, yo aprenza beza yo. Bana nazambe. La dame aloba yesu. La dame aloba basali na nzambe nyoso ba précédent ki biso. Okomona ngo ebalana na humilité komikitisa. Bana na nzamba solo koyeli raso loba. Yo kati no humilité zate. La ta partout. Moi je le sais pour tout ça ya. Isa kido. Ta ba prophétie. Ta ba promesse nzambe. Ils sont tous allés à n'importe quoi sur la mission, tout ce qu'on a fait à dire voilà. La seule c'est tout ça va baisser sa mission, tout qui est la camouille. Mais ça ne fonctionne pas pourquoi? La colomano micro na micro, mais si les locaux, l'humilité. On y va gagner l'autre. On y va sur son anzélate. On y va ni makaka nengi yosali. Na akamuro yoso ça. On s'appelle la malade au musus. Moulini va consulter, ils sont ordres encore. Ils sont des trucs. À partir de maintenant, bateau n'y a pas koya, 21 ba kota les sous-soutés. Na koya sur la nuit na ba côté. Soki ba kangiyo. Ese mot, tuna so ba kidnapper, tuna so ba kidnapper kasi. Na ba kuto yo yaka. So ba kidnapper. Kidnapper kuto yo ndo ngote, uyo kule onka mikolo. Mais humilité zaki. Feneze. Ko. Parce qu'on les loka. Alléluia. Ce qui va se dire, Otombo Kino, Okopanza Bato. Le Rokuta Nabakamaro, Nanga Bajeti, Nanga Bajeti, Mananazale. Na rompoint Nyoso, et ça n'a pas banzela, rompoint ya Pambe Zati. Osako rompoint et pas ya Bananza, mais ça n'a pour na rompoint, c'est de tourner, et ça n'a pour tout respecter loi. Il y a au pouce. Tout respecter le code de la route. Tout tourne le cas. Pour tout choisir, c'est qu'on a pas de plus de mon code. Et ça n'a pas de temps retourner. Aux accords, aux accords, aux niveau, aux accords, n'a pas de ça. Malgré pas,
et c'est pas le passé là. Malgré pas, et ça prend la parole à ça, il mérite. On a dit commis tombo là, pas dans ça, il y a pour la commis qui dit ça. Qualité de ça, cabino. Bateau nyonso baza na $100, bapesa ngai. Bayekocha. Bateau baza na $50, bapesa ngai. Bayekocha. Na suis pas ni sur na fongoli yako a. Bateau baza na ba 1000 francs, bayakocha a. Walo na mbongo te. Bando pikla kisona kiti bananya. Biso ba mbongo te. Otoba pauvre. Mwana na sana. Toko swati. So nataka motema na yo na comprendre que nous sommes bourrés. Na lobi te. Biso nous sommes là pour na panier o ya bamba. Okocha 1000 na yo a ainsi dit l'Éternel. Les tous à côté. Na simana we loko isati. Humilité, grandeur na biso. Mutagi doké. Luc chapitre 9, verset 37 à 48. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria. Mokagangi. Pendant le verset 37, Un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumé et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Et Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette il était voilé pour eux afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous comprenez? Malgré tout, parce qu'il n'a pas enseignement, au n'a pas d'ensemble, et ça n'a pas périodiquement, les mots d'assoyer, assoyer économique, assoyer comprendre comment dans Canada. Au quoi qu'il y ait ma ensemble, ma lepta va bailler pour lire. Mais ma camamotou, parce que ça va go à la humilité. Baouila, et pas beaucoup au big ça pour tout. Ce côté de la version, ça dit, mon livre en dégoût, et ça n'a pas gêné, et prière. Barou va faire les avages à la gêne pour la mettre à Zali. Barou au lien à la Goulia. Et comme écoute, moi, où je vois les disciples les gens, où je suis né, les disciples les gens, mais quoi, les gens, elle dit, Moutoumouka Koula de Sabato, Bazana marié, Zalaté. Donc, oui, à ça et tout, donc, Bango, Bazana faveur, Baye Kola qui m'a kabouana, malade, va Koko qui s'est dit. Alors, il va profil, c'est qu'il va comprendre, ma qualité n'a pas beaucoup, Mouka Kosozola, et ça, et va bandiner, ici, ce débat. Bisona dino ngai na yo nani aza mokoti manka humilité bana naza bingombe baby toujours bana yo lundi service mardi service nuit mercredi tala lingomba ndenge tambolaka osapina mosali
makambo bazolo bana yote. Mina butu yuko kufukama. Nzambe na ngai mutu nako tindo mutu makila oboyo yoka. Nzambe wa mulimo. Na yako bude bila mutu mala, yako bude mala moko. Tema pour comprendre kati na yo humilité zate. Oyo kaka mongo papa na yote. Osali la kama kambo batina ka yote. Yo pesa laika pesa lai. Kondimo yo yekola ya wana. Ya kusenga baitere na yo. Ya kumuli sansambe oyo sosanga. C'est Dieu. Mais tout ça na humilité. Mon place na humilité ça lokola mwana moke. Ayebi kotosa maloba na nzambe na mobimba nango. Ayo kaka mongo pasteur na ye. Abudakate. Même ça mabe. Ce que ça na ko lisumu je akosala ni. Akosala ngo kaka. Afanda na position moko. Achantaka ba position ti awele na kakisheférité. Donc on comprend que bien que Dieu nguru maboko a. Donc que na 16 awazalate c'est comme mukolo ko sala programme. Bolo kende eloko wana ya 16h ye mutako kambango awoya na 17h. Awoya na ba 9h. Abalo denga déjà ba. Allô maboy, boko sala yelo bino boki abeso alors boko sala poye ko kamba siko mukolo wana vous comprenez c'est manque d'humilité mais toujours la service na biso na kiloti toujours la be toujours lukanguya wezate pourquoi toni lingi biso moko makambo ko sala na zamba solo biso fongola biso bisote mais quoi ça a sentiment intérieur un sentiment inutile mais on va les avoir débat les thèmes na biso et cause à la obstacle à monnaie. Makamonio so yesa no bina bango bayoki akote mais yoka débat na bango. Ye oyeli ke ngabe na ye bakango a. Kele tozolo ba tozala boy yo sala de to kitsa boy oyi retard. To kozo sa boy o sala boy na boy négligence mais mokolo to ko peso le ko wana yo mokolo wana e wana sko ko respectable. Ozoka boy ndengeni. Maka humilité. Yo ndi ko kila na yo. You adonné bandeli. Mais eke wapi nana bebisilinga yo satana te na boye biso lokoyo caractère inné balien du sang elanda kabiso li pa inyoso tokei tokokumba mikila soki tosali makasi te towumeli sala kanini ebimi kakande ozalaka na ndako na mosala partout. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 5. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Nani a munene mukonzi na bokonzi na likolo. Soki bazotuna pona bokonzi na likolo proprement batuna ki disposition na bango et puis na Yesu ndenge bango bazaba disciple. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 37 à 48. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria. Pendant le verset 37, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Et l'esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumé et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu.
Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Et Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas sa solité. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, ils pensaient leur vin à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous comprenez? Bungisa patras yalule. Na 1 chapitre 5 verset 5 à 6. Balobi Nzambe ateli de la kaba. Bino baje. Bumbi kitisa na sema ndo kwanza. Po atombo na bino na ngoma konvenable. Nzambe ateli de la kaba tuna lolendo. Atombo la kaba do ba kitisa ka. Humilité ezali élévation ya yo. Élévation c'est quoi? Élévation est ça qu'à ciel te yaza. Et ça qu'à lola te. Naza chôme, zaba otombo la ngai na komi kusala na jeune kusala. Naza célibataire, zaba otombo la ngai na komi marié. Alléluia. Naza lelo komoko zaba otombo la ngai na qualité moko boyi. Na sisi na ko classe te ko na bamoye, zaba ko sunga na sisi sa classe. Zaba ko le kisaka ipa ipa tu ba so le kisate. Et ça dit, ça va tout pour la et ça va accorder sa veine. Ça va pas nous comme ça qu'on a eu. Ça va pas ça que battre dans le katina bateau. Quand nous l'avons entendu, wana, la communauté. Moi na ndaku liboso ka botina. Para ça na liloba moko tout ko de bokes. Bana nyoso ni boloi. Etika papa mama na bako ebe lokote, papa na bako ebe lokote. Bako kaka moto baidi makambo. Bano bazala ka bosota ko na nzela, ali papa omonye bale. Mona paponta ne bale. Omonye ngo eza monene baloyo ba. Tumweta yo mona sanza zo bimengo papa ko tela sanza. Nzoka papa wana amona dibali. Amona basanza na bakulere na ngodios. Afa meme yobotana. Yobotani kaka luzo. Papa ya kotela sanza. Papa osala sa akotala sanza ndengeni akokumi soka na petitesse na eza kitoko sanza o mwana ayokaka kubandana nda kwa l'église batu bakoni mitu makasi yi papa akopekisaka ngai wana eza vinanga abima na vinanga moto akota yo akobima na vina yo ebandela ndengeni camarade nanga deba na papa na bango. Papa na baka kota na makambo Papa na baka kota ka mukolo mususu ayena miso abatu. Alisinga no bandali lutoka bwani. Papa na bako cho. Master wana abongate tililo. Benga minganga. Sala bona ndenge na yomoko. Zoma kilana nganyoso longola ngo. Otikana na makilo ya yomoko. Soko ko exercice wana tukabwani. Soko ko kyango de atoke ina yo. Waka anaka kati nayo azwe lokote uzaliwa uzali fanda malamu nanda olingi banzonzi. Alléluia. Ezala bana mosoko mona ana moins de 20 ans, atozano na 30 ans, atozano na 40 ans.
atuzano na 50 ans l'état na no balité ko asu toiture na bino o dépendre pas ya papa na mama okozela katike ne akanga porte lié ko meta pas koko loko so bolali ofola alléluia omona papa na mama ba okali mukata to mama jebwa atunda ay ko fongola ka o to ta ko etali binote mais kende na ndako na yo et pas yo kende ndako ezala kate ozongela kani alléluia soki ndako ezala kakuna tika le pai na bino koya liso na ndako ozali moboji koloka bana ndengwana zalela bango motema molai ndenge Yesu asipotaka biso ndenge biso tosipotaka bana wana alléluia ozali awa lolendo okobenga yaya elamba ko epindo zo bima nango bato balataka omikolo yango ezorenie nalata ndenge bamama bolataka mokolo fayi bana na ndako oyo boko yo bale nakotaki mokolo obale nakotaki mokolo obala mwana bato nakota bolingo kimokolo ezala wana kuna bolingo omona mpe moto moko abali mwana mwasi moko amokolo na ye tato ya ina nde adesa mpe ezalaka nango bible mpe pengisi nango te sikoyokaka omokolo na ndako afa yebana yo bala mwana mwasi ya bato mpo yo ozala mokolo na ye obala mwana mwasi ya bato mpo azala mwasi na yo mpe mpo ozala mokolo na ye mpe respecte mpe badroit na ye yeba mpe eloko azoluka osala eloko azolinga soki eza mabe boyepa ya paster boyepa ya paster alléluia na yo mama obalaki mobali moko motema malamu mokomisi ye motema mabe mpo motu makasi osololaka na mbeti na telefone ntina ba 24 heures yo soki okobima nga mpe nakobima soki yo kosolola nga mpe nakosolola omoni soki opai ndako ekomi soki ekomi mangirima soki ekomi makambo bapaster bakota nga mpe koya koluwe ngai na problème na yo fopika na problème na yo miso na ngai eza kofungwama makambo bino kolobaka kuna na terrain na stade natalaka bote nayebi baverité nyonso na motema nebibi nakini eza boye kuna eza boye oyo eza faute ya mwana na ngai soki nateya koyoka te mpo natikela pere wana na ndako abeta ata 2 jours nani comme ça kuna koyoka ndako natikiti vie papa betaka nga betako kote ya tukote oyo kasi tika monongo te si tusuki wana okeyokebisa papa asali ausala nini lero lukaka makambo na ndako oyebisaka ngati bosi papa nani naluka makambo na ndako te sikoleli bazobeta yo nga nasala eloko mwana mobali ya bato nakangise nabeta ye nanongole na ndako atali napesa suspension nasala ndenge nini na oteye kaka mais tellement oleki monoko akoyoka yo ozali humilité mangombe bebi miyoka biloko mibala avantage oyo eza na humilité na oyo eza na désobéissance ok humilité etombolaka biso epesaka biso bomoi ebakisaka biso bafavere Proverbe chapitre 22 verset 4 ok Proverbe chapitre 22 verset 4 le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Tout le prophète du chapitre 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'apaise, mais celui qui est humble d'esprit obtient. Orgueil à Modazanga, humilité et qui dit Sakaye. On n'a pas fait. Yesu alobaki luka place à Souka. Comme ça, mon colofit, il est là, à tel point fandaki à tout le monde à qui tu peux placer ces guénophales. Mais nous, nous, place à l'igolo. Mon colofit, il est là, à comprendre les places au fan, nous inviter, mon coca, mon tamasari, à l'ogolo, la mesawana, à solution, la mesase, pour son négoine. Orgueil, y'a honte. Manque à humilité, y'a deux autres qui s'habissent. Innovation, la bisou, et ça caca, na. Voilà. Ce qui est grave, même l'église. Tout comme il y a un problème. N'a pas ça, il y a un problème.
ça. Na Colossiens chapitre 9, verset 18, par le but que la fausse humilité. Comment il t'a le goûté sali. Oui, tout le monde se va voir. Oui, tout le monde se va voir. Oui, tout le monde se va à l'hôpital. Il y a et puis pour tout ça, à l'église. Mon collègue, on continue face au là. N'est que ça n'a pas de maladie. Mais pour ça, on n'a pas ça. Avec qui si mon cul d'un goga moko. Humilité et permettre à Kansamba la que sa mission c'est là. Son verset 7 à 9. Humilité et ça pour l'union. Gauche, ok gauche. Droite, ok droite. Liboso, ok liboso. Pour avancer, ou pour avancer. Ne jamais on peut échouer dans le domaine des manquants. Mais au niveau de l'État, vous savez, vous savez, vous la voir à mon crédit. Vous avez la propre foi là. Vous avez la propre pensée là. On peut qu'il y ait la banzéreuse, c'est l'autre était. Les gens qui ont les émotions, au moins il y a une société. N'est pas dans l'ensemble de la victoire. Parce que ça va rond-point. Parce que dans la macabre, beaucoup de choses qui calent, à sonner la macabre, pourquoi? À ça la humilité. Tout ça, comme dans la tête, Moussai, Naoseka, Naokansa Mokona de Bosso, Namonakio, Naïba qui t'inzo aux Arakana Mokila, Naïba qui n'a pas pété aux Arakana Maseki. Mokona de Bosso, Namonakio, Namono écoute. Yamuba, Yamana Mono Namwa fait pour foulard. Yamana Mono Namwa robe à Molaï et Boba Mokila. Yamana Mono pantalon. Tout que mon commission trop sauté dans ce coin pas foulard les coins. Nous allons passer. N'a regretté. Tout que mon commission trop dit maintenant au coup de la catanda. Nous allons na Mokila. Tala mosa inanzana. Tala ngai malam. Ngana motei walati oyozo yeba. Mengai naza mosakoli. Nazote lokola prophète. Mwana nazana. Sokoli ngobonga na vie. Et à capacité. Mais le qu'on il faut ça. Il faut le la qualité nyonso ya mabe. Où ça la kanango? Il est tout à la banda. Où ça la kanango ni bobo. Léo yena nda kwanzana. Comportement au même au kolali boso. Ya wana kaka. Namo na évangéliste ba koteke sika. Bana boka mikeke ba okanza contre mire. Ba mama mena ta bo mona ba wondega ba mama mena ba mama Ani, ba mama mi Claire. Ba mami to uzomona na kata groupe d'adoration. Ba kota siko liboso na ba. Omona le ba koti siko place ko lala yeko kabiete. Na place na ba olala. Ni ba mo be bi mo olala. Isati. Po ba wana banai. Ba pire parce que là na panzamo muta kosa za ka pire ngai asati dala na pire te na panzamo ko banda kana haleluya biso basali na nzambe to na pire te et ça va pas passer la lelo to pesa ka mona yoso privilège na takala bango bedika ba pire ko mona ba fini ba ko contre ni ko deux ba chef de la place tikali ngana to wana na beta ka porte ko na kota basera batunde bayesika nde baonye kola bango balo bagade mutako disa bakamba kolamba na kopesa Mungu na les bons bergers de l'évangéliste mama na wiki disa la kate to ya kaka kama kamno suma boko ba pasteur tinga na mona na bakamba boite boni boyeko yo ya même si na diso a ko si ba boni kok na bango de bale na pasteur makambo nyos de ko kesa la kande ngwana comment dans la motuka bakotambola makolo bango soka si bakoti batengiki bakakami la porte ya olekana nzela ni siko lelo ndeki tozako bana na bakomfuka bango ekosimba ndenge bakotiela bango nzoka ndenge bakotelaki na bango ndenge ya malamu mfuka ngai de na lola na olekela tala beta molelo ya solo wana ya ana aya taba 30 fois à côté de dialogue té soka ndinga kana kaka bakoti mutsuzu na place na omona fandi bayibo ebisaka yimoko msepa mamondo papa bongote mama mokaza kuna lela kamwa ete alela kaneka ukonza ibali bakonza kaite na kodi se penda na tour na ete na dialogue moko botingela nga mama wani bayelinga na mesa banda fanda madina
Yo lela na français yo. Ya lela na minoka mboka na lolite ya dialogue. Alléluia. C'est quoi ya tout le monde ya ana mikolo yo. Oyo ka ba poro moka ko beta yo. Alléluia. Nzoka nenga yelo ani nakala. Alléluia. Nenga malamu ya Bwana. Ota kulikotisa. Yo kanzi ngame na sabo ndenge na banda na botema na salaka kaboy. Non de prier par moyen. Na bando silika nakala. Mina silika ngate. Nikotisa bona nazaka. Lata komikitisa. Ndima bano banayo. Ndima batinda yo. Tout ça on va pesi. Ce qui va ko sala Dieu sala nini? Sala. Landa maloba na nzambe na nzela nango. Nyos. Nzambe akozala guide na yo. Donc soko telemi kaka. Odi nzambe moyo moti mbala moko nzamba zoyoka yo. Est-ce que na teli mutu moko azali hapo? Amen. Le bani longola loboko na ditamba. Yepse longola loboko na ditamba. Na sa elo priere moko amokuse. Eza koye? Eza koye? Amen. Na yi mokonzi na biso. Siba motema no lobanzambe la tsanga komikitisa. Alikitsa loboko na yo. Pese moti. Loba matin nyoso pasteur ate esaka kapona yo atatangene bakomba bat me alobeli kaka yo pese moti tseke ndiza pona yo. Alléluia. Ozali ndengo yela ndengo tikala te me papa lobi ndengo yela ya mwana ndenge ya malamu lelo na kati église okoma mutabarano oyo kaka te. Celui de l'équipe de Zomé Bisanda Kanzambe yo. Yo moko kaka soko baruki e papa mikolo penda musala nzambe. E kende liboso te bona na musala nzamba onga. Iyo tumusala musala nzambe. Uyibi makambo nyos. Uyibi mikolo ba service. Mais mutu libandi. Compter à zéro. Soko za na possibilité kofukama ofukama soko za na possibilité kofukama te okochaka ka loboko na yo ya mobali na motema na yo biloko mibale wana biso nyonso tozoyeba te. Yesu na pamboli yo zana yango Yesu yango bwakaki satana na mabele po amekaki kokokana na yo asangaki milite apesi yango mpe bana le basangi milite na pondeli yo nzambe na ngai tala bato opesi biso bakwana kaka tozala bango oyeba yo basi nde olobaki moko koyebai na yo te soko bebi ete lelo naye komikitisa liboso na yo yokela bato mawa bato pesi bitumbu kona lole kona désobéissance limbisa ba kombone kochola ma opereta kinga lelo ba concernant l'humilité na lolengo yo la kisanke kona bongola mitema na batu la disa ba ko komikitisa ko bana na banda kuna misala partout pe ba ko ba fani balata komikitisa tozala ozwa biloko epai na yo na ebele na kondeli yo lole efungwama bato nyonso bazwaki te epai no mpo na lole pesama poloko badeli kontela zero les vouloir et les faire yo toyebaka koproduire nango na mitema na bato produire bolingo wana vouloir wana plaisir wana na mitema na bango bamemaka epai na yo obéissance bakola bango Yesu lokola bango na pasi yandola bango Seigneur changer ba statut na bango longisa bango na bitumbu ezokole bango na makasi na bango bakokoka te po oyo bango bali kosala ntango nyonso yango basalaka te osungaki polo sunga bango nzambe okufa na ekulusu ofanda na loboko mobali mpona kolobela biso lobela bango Yesu ointercédaka na basupir inexprimable na molimo lobosani intercédé mpona bolamu ya bana na yo bakolanda biso na bililingi baza na badifficulté lelo balokamaki mpo bayokaki te longola bitu oyo ezopesa likolo na bango
lakisa bolingo na yo lokola mosali na yo na pamboli bango na mosuni mpe na molimo babika kaka olamu na yo na badomene nyonso na kombo na Yesu nde tolobi amen. Cette fois na poni ya mote mais ematinga kaka na motema nde nazoloba yo loba amen na vina tika Nzambe apambola yo asalela yo olamu oyo ozelaki na tanga mona yo ozwaki te tika Nzambe afongolelo banzela nyonso ya vie tika Nzambe afere esuwe dese nyonso ya molili Satana azotya na nzela na yo yo okoesuwe te na vie na yo eloko nyonso okosala tika Nzambe akota na nsima nango mpona kofere esir nango tika Nzambe atambusa makambo na yo nyonso azala guide na yo azala sante na yo azala elevation na yo azala nyonso ya bomoi na yo mwana na Nzambe biloko soko ondimi yango latango na cœur na yo me obanda ozobimisa bitambe na yo awa lata komikitisa. Alléluia. Bongisa offrande na yo d'adoration bolisa bapalier epai na biso tokokota maboko na biso mpona koadore yo lakisa nkembo na yo na ingomba na yo bato